Bosso na politique officielle Ngonga, et ça Ngonga moko ya pas si c'est vrai. Je crois que pour la lecture d'anglais aller au-delà à Covid-19, c'est un nouvel ordre mondial de robota manasima ya vague oyo. Mais les Kambango, ils ont tika unanimité, battu la personne de bonne foi. La République démocratique du Congo, nous avons compté 134 cas et 13 décès, 3 guéris. Makambo ils ont aussi la passe na nengo so munga ngaza ko luka maele ni na bimsa le kambo jusque là chloroquine ils ont paraître le rôle un traitement curatif dans les kambo. Mais situation oyo au-delà de l'aspect sanitaire économiquement et qu'on frappe mokil na nenga ya mokete. Mais avant que frappe mokil na nenga mokete, monde za ko vivre situation moko d'urgence. O esengi mutu nyonso de bonne volonté sika zo miso ko pesa 1 franc, ezo ko pesa kaka ba masque ya pamba ta motu ya nango tebite yaka nango kaka po songa. Un élu, il y a Louisa je crois. Honorable Délice Sanga asalaki geste moko, geste de générosité, geste moko esimbi mitema bato ebele atie ba émolument na ye d'avril 2020 à décembre 2020 na profit à lutte contre coronavirus. Attaque ba scientifique surtout landaki docteur Muyemba lobi déjà vers mois de juin to ko banda mom ke ko zo ko doser li kambango mais ya lobi pour que recherche soit efficace, pour que lobby mabe komate, pour que lobby soit les cambo comme tout ça des moyens peu techniques au combattre ngonga na ti mosolo nangai. Ba lobby ba tumso ba débuter pas à $12 500. Sur la logique à $12 500 ça honorable dit $150 000. Surtout que la logique à $4 000 et ça doit être $28 000. Mais c'est pas le montant qui compte ici. Parce que c'est pas lui qui détermine salaire et émolument. Ce qui compte ici, c'est les gestes. Les gestes, on a pour nous sous batata en d'opportunisme, batata qui est gaza mutabisale là, alors que c'est saisir un dossier mo rebi que batu baloka un peu ko prêter ba mo autant sous ça la ngote. Tous allez on a porte parole, il y a parti en vol, parti cher honorable Délice Sanga. Oyo alingi a ça un peu recadrage na ba propos ya bande ko belé, oyo ba traiter d'opportuniste. Maître Nicolas Lenga allait porte-parole en vol. Maître Nicolas Lenga, au-delà de Covid-19, bonio. Nazali malamu, merci mingi na lengo bengi ngai pona toya ko sala mo recadrage oyo oyebi bilobele lobami mingi na gesto wana kasi lokola toza na bon moyi nzamba pesi pema toza malamu toko respecter ba mesure nyon surtout ya sécurité oyo bakambi bazui. Toko sambela nkolo abate la Congo pe a longola maladie ya bondoki na mboko ya biso. C'est vrai, Nasuka Tosuki c'est ça la moi sensibilisation. On a un notable de Mongafolo on a sensibilisation. On a parmi les notables le Congo ça sensibilisation. Mais tout ça nous avons beaucoup à sujet. Est-ce que honorable Délice Sanga alors avec ouela ça la mutali bosso na geste de solidarité pour pas traiter d'opportuniste. Omoni bato mususu bangi ba komisa politique lo la musique. Politique eza musique te oye ou lati chemise na yo ya pembe o sombaki soki wapi o bandi wa te. Politique eza musique te. Tozali na kati ya contexte ya coronavirus eza ko boma ebele oyo ki to komi na 134 cas to 135 cas lelo bandeko ba kufi ba kozonga te ba kei. Esengeli bato banso bacha loboko poto bundisa. Maladie oyo pe ekenda musika ya biso kasi na cadre ya robundisa yango esengeli moto na makoki oyo yaye acha loboko na poche na libenga yaye asunga kwete équipe ya riposte ekoka kosala musala nango surtout on appelle la chef de l'État à caisse de solidarité talatina nini président Délice Sanga ayoka ki pasi na motema azali père de famille aza congolais ya solo alobi te na moi makoki oyo ya koki kopesa alobi misolo ya ye ba émolument ya ye banda mois ya avril mois oyo te décembre apesi yango po ete koka kosunga mais geste na ye yango wana kaka te koka kosisa ba problème nyonso bato misusu pe balanda oyebi biso banso nzamba pesi biso likabo moko te moto na moto azala likabo na ye surtout ko kabaza éducation ça peut likabo kasi Délice Sanga azaka na likabo ya kokabate azana na likabo ya kozwaka makanisi yambo ya bato ebele tala alobaki ndenge lolenge mboka ekokambama na désordre na divagation
et sengeli to diminuer train de vie à l'état misolo ebele kokenda kaka na fonctionnement ya ba institution et sengeli ba kitisa mbongo ya bango po ba kozwa mbongo na ba canalizango na ba hôpitaux na ba école na makambo songolo pakala. Ça fait 2 ans akoloba likambo wana soki balandaka makanisio ya etango wana ndelelo yo ba infrastructure sanitaire na biso za na makoki ya ko recevoir ba ndeko ba kobela corona oyo tala toza na ba respirateur te na mboka oyo ba ambulance sanitaire chloroquine ya pamba opola osomba réalité kasi soki ba konzi nyonso na bandimaki kokitisa ba misolo ya bango po bazwa mbongo na batia na domaine ya santé ndelelo tozali na ba infrastructure sanitaire ya ko accueillir bato wana azalaka moto ya yambo ya koloba yango. Il a fallu 2 ans pour être classe politique à comprendre les lots que Sengeli effectivement qu'on réduire le train de vie il y a pas dirigeant 2 ans tous les qui si 2 ans na batembe et zanga motuna makolo et Sengela ki ko na ya po fia ko la biso po bato bazonga bato sika moninga zum o ya misolo alobi apesi yango pona lutte contre corona boyambaki mutu moko wa nani oyo député oyo abimi na cour constitutionnelle Cheribe Okende wana oyo abima na cour constitutionnelle alekaka liboso ba invalider moto oyo ba invalider ba revalider ba dévalider ba réinventer wana makamoni wana te député à cour constitutionnelle balala libanda te yo yebi na ba lampe torche banini wa bazongisela ebonga bazongisela eza pona makambo ya bosoto boye ya pesi nini ya zeli ya lukunga nga avana na lukunga alobezo sensibiliser wala apesi nini na lukunga mutu bana lukunga bovotaki moto wana ata désinfectant moko apesi nani aya koloba opportunisme lolenge mwango ayekoli yango kaka mikolo yo opportunisme moto asali don ya misolo ya ye ako travailler tête décembre au fele po mbongo wana batiango na makambo ya corona ya lobi opportunisme lolenge mwango lokola ayekoli yango sika te biso to lobi esengeli sikoyo misala eleka maloba na ebele ayebi ne beta msusu ke mikolo ti décembre na ba siège na bango ta yango cédé na yango non akokolo bandenge wana te salaire eza salaire soki bo siège te bako futo salaire na yo eza problème te on va bénéficier peuple bako futa au salaire wana ye a réaffecter yango sikoyo ye moto wana ye salaire na kosana ngoni ka kosombaka ba chemise oleka na ngona etando ike bato bako kufa na corona. Qu'est-ce qui fait que Délice Sanga sera vraiment mal compris par la Assemblée nationale? Tous sont vraiment alors qui va réduire ben monument député Mota Yogela qui a une démarche en route à Tikango. Aïe, le sous-soura na makam. Il y a un problème de salaire ba député tous les camerounais. Te omoni ezali bato ba comprendre réalité. Et ça normal ba comprendre réalité. Moto ya mayele ata biblie le lobiango. Mayele ebimaka era moko loko la folie na miso ya bato yo baza pe na mwa ya niveau ya bango moto mayele sengeli abimisa maloba ya mayele po baninga baya ko sosolo yango sima bato ba ndeko boya makambo ya réduction wana 2 ans après le loba komi ko ndima yete okaki la muka basali communiquer ya bango yo sa mopanzi sango tanga ki communiquer la muka balobi l'état ekitisa misolo ya bango. Mais ce qui est là qui mona moka c'est sanga il y a 2 ans. Mais tout ça na niveau yote. Mais les loba kondima yango bazalande na humilité le linga baloba na français ya koloba en tout cas mona mboka honorable Délice Sanga nzamba pesa olikabwa mayele tango mosusu oyo biso tozana ngote po moto na moto nzamba pesa likabo ya ye. À partir ya lelo makambo ko banda koloba ata to sosolite to kondima na nukaka. Pona simanango ba mona kaka makambo loba yango nde salam. Si komoni bato bakomi koya pe na badon esengelaki mutu moko andima ko se sacrifier pour na pesa exemple eloko bato esengeli ba yeba yango wana yambo c'est sanga asali geste wana de solidarité parce que asali congolais parce que asali yango na motemo ya ye yami balé esengelaki ezala exemple na nous pona classe politique dirigeante boyebi na maponami bango nyonso bayaka bo voter ngai boye na boye nga papa social nga mufini ko soki ya wapi bayaka pa ya peuple a eu confiance à pesi bango tango ba voter bango bakomi bangando moi mi solo ko zo wana zongisa kasi na peuple po peuple ngo abika po voter na 2023 te bakangi mabenga ya bango
bako c'est la 2023 bako bika na corona baya ko buba bango lisusu po basenga bango susu ba voix niveau élection to bato bako lekate surtout ba o wana bako loba ke ko kaba mboko pona mbonge ke mboke ke na liboso eza opportunisme bato wana faut ba fungolela bango miso esengeli bato bazwa exemple oyo e banda na tata mokonzi ya mboka te dirigeant nyonso tu tango mosusu alingi atala nano pawa bato osuka po ye pe apesa mais ya motu ya toyeba ke honorable Sesanga asi apesi exemple bato balanda exemple wana pona tokoka biso banso to lutter contre maladie au coronavirus ou ezali maladie moko et ko sala ba dégâts ebele to lobite moto nyonso ya ko pesa salaire na ye mosusu a odi ko pesa bakisi mosusu a odi ko pesa bagan mosusu ba désinfectant misusu bilamba wana ba minganga balataka po ya likambo songolo to pakala donc makambo ya ko sala ezali ebele allez na saisir opportunité oyo pona na lancer appel na ba leader d'opinion banso ezala na politique ezala na domaine ya théâtre ezala na domaine ya musique yango yo bo sensibiliser bato po bato balanda kabino bato bayoka kabino ya ko sensibiliser bato yango yo bosana ba fanatique ya bino bo passer message bato na bato ba respecter ba mesure oyo ba kambi bazui pona ko batela biso ezali na motu ya mingi kasi na classe politique dirigeante eloko ya liboso bayokola okaba esengeli bo réduire train de vie na bino soki boyo kaka honorable Sesanga avant nde sikoyo tozana likambo yote yami balé bo sala geste de solidarité yami sato sikoyo tolobi mosala il faut eleka maloba nebele tango ya lipwa ya lisusu te tango ya kolokolo ya lisusu te e ya tango sikoyo ya kosala nde ba geste mosala nde faut eleka maloba nebele maître Lengo monite ke nesika bato bazwa intelligence et honorable Sesanga batsango anerzek bato batala rapidement muke bondumba politique na ye tozonga na 2011 à compte MLC ake ko poster tali Etienne Tshisekedi azwa na vague na ye akokumisa ache ba banderole na Kasai huna na Luisa na photo ya Tshisekedi ya munene ya muke ba voter 2018 na kati ensemble poste munene donc l'esprit ensemble vandage pana et maintenant tali ba se retrouver nini son a soutenir Fayulu koto na Kasai za mo basio na Etienne soutenir Etienne Félix Tshisekedi muteke yango wana ndeza kolongola kaya moko ne sika batuba basa nini bato kotana pe en plus bato msusu ba senga babi yena moto za ko s'attaquer na ina honorable Cheribo ken ba outina ba contentieux na bango depuis ensemble mingi gestion ya makamotala ki communication ensemble olobi likambu ya motu ya sengeli bato ba sosola lelo na asiri ozalambala suka na répondre na question yo po bato ba za la fixer po na sina répondre na ngomwa mingi na 2006 na 2006 oui na maponami honorable Sesanga zalaki na kati ya MLC a soutenaki candidature ya sénateur Jean-Pierre Bemba notamment na Kasai bato baye bakate yo za mopanzi sango kenda na seni ba pesa yo palmarès score oyo Jean-Pierre Bemba a sala na Kasai candidat président moko te na 2006 a sala na Kasai grâce ya honorable Sesanga tango soutenaki Bemba na Kasai Bemba za muluba te na 2011 Sesanga sa longwa ki MLC Sesanga sa sala ki envolo ya ye Bemba sala ki candidat président te ba sala ki coalition autour ya papa Etienne Tshisekedi pour ba soutenir candidature na ye c'est tout à fait normal bino mo boyebi suka nango ndenge zala ki ndenge ba melaye victoire na ye tokozonga su wana te 2018 Mabe ezalité déjà on a démontré que de 2006 à 2018 Moutabalou qui était à sa constant na ligne na ye 2018 Tokei na maponami Yamboto kena na maponami to sala meeting ya monene na stade des martyrs bato bazalaki na ba mona kitango opposition se réunisaki motonini azalaki na aval ya population le la candidat commun sika tango ekomi ya kosolola yango ndambo bandeko balobi bango bakokenda sima ya Fayulu
ndambo bandeko misusu balobi bakokenda na nsima ya ndeko Félix Tshisekedi kasi biso na envol totali moto oyo aza ko incarner les mieux alternance parce que élection en 2018 ezalaki inscrit sur le titre il y a alternance moto oyo abandaki ko incarner les mieux alternance ezalaki Félix Tshisekedi président Sesanga akendaki na makolonia munyamote ayebisaki bandeko ya ye ensemble ye ako soutenir candidature ya Félix parce que yé moutaso incarner les mieux alternance. Pe sengeli koloba. Tango akende ko soutenir Félix. Ezalaki sans ko sengaye contrepartie. Atikala ko sengaye loko morote. A soutenir par conviction. Sikayo lobi député wana ya cour constitutionnelle bazana ba contentieux makambu ya gestion ya ensemble kasi yo lobi oyoki nako répondre bato ba yoki sakio dengwana bokenda ko tuna mutu alobi makambu ba contentieux li solo ya ba écran géant bokenda mutu ayoki sio yango wana kenda ko tuna ye li solo ya ba écran géant ya meeting ya Sainte-Thérèse po ba ko loba makambu ya gestion te peut-être Delis Sesanga za $20,000 chaque mois kasi na lobi bokenda ko tuna sikoyo moto wana yokisaki yo makambo wana likambo ya écran géant ya meeting ya Sainte-Thérèse bato yo bagolaki mbongo yango balukaki balekela kaka na simo yango tokokota makambo buzoba ya bosoto ndenge wana te. Delis Sesanga est un avocat. Delis Sesanga était ministre dans ce pays depuis 2006 aza député azala président ya PAJ donc bato mususu bakomi ata na cheville na yete bakoki koya kobeta masolo ezanga tina te na makambo mutu asali don yo ya na terme opportunisme donc auta ko fongola dictionnaire na ye amoni yango sika aye nango eza na contexte moko te eza na sika moko te wana donc likambo wana ezala mbala ya suka batu ba mema yango biso to lingi batu ba comprendre que eza geste moko salami na motema eza geste moko il faut servir d'exemple la classe politique mais pe na ba congolais banso et ça likambo tali biso banso faisons un geste de cœur biso ba oyo tozali ba kitani na ye ya Delis Sesanga moto na coin na ye a ko sala pe moi gesto ya ye ngai na ko banda à partir de la semaine prochaine ronde ya ba marché nyonso ya monga fula pona pesa ba dispositif oyo ya ko sukola ba maboko etc na ba savon na beta ki mbela po bourgmestre ya monga fula sala yango a ko betanga kara na bi bon ngamoko na ko kita na mama kokyo ya moke na mosala avocat na zalaka nango pona kenda ko tcha ba kitsu wana partout donc tala eza moto nyonso esengeli a s'engager na eloko wana po ya kosukisa po basali signe que ngonga ekomi na suka na kosenga na ba congolais banso to respecter ba mesure oyo ezwami po ya kobatela biso tala sukolaka maboko na yo pamba na savon sukolaka kolemba te pamba sukolaka maboko na savon eza nango simple ozu savon na mayo sukoli maboko tala yango yo gel oyo hydroalcoolique désinfectant air nyonso salelaka yango pangusaka maboko na yo ozwi mbongo moko boye pangusa pe mbongo yango na papier pangusaka téléphone na yo na désinfectant pamba eza geste moko simple oki posa ko kosola mais kosola boye ko bokela baninga ba soyi na yo te ou bien papier mouchoir au kosoli au bois kimbala moko papier mouchoir na poubelle mais ya motu ya makasi vana na palais ozobi mozo kenda wapi vana na ndako mi batela biso tozala na ndako po eloko eleki ko vana na ndako ezali te vana na ndako po maladie wana etambola te coronavirus eza na makolo te biso ne tozotambusa yango soki tovandi na ba palais eloko wana ekosalama te bapesi merci lisu na bino bayiboyambi ngai na kosenga ete nzambe abatela Congo abenga na maladi oyo mosiko ya biso po vie ezonga normal na kati ya Congo kasi soki vie ezongi normal totikala kaka na ba mesure ya ba protection oyo totikala na façon lolenge ya kozala civilisé oyo bouti na morgue bomemi matanga na mbala moko na cimetière bokundi makambo koyembaka banzemba bosoto makambo wana sila makambo bitambola kovandaka na babar kilikili makambo wana sila misala eleka maloba nebele na tondi botondi misala eleka maloba nebele maître Nicolas Lenga merci je crois que boyoki recadrage wana ngana kangi toza covid-19 esi na koluka na yeba mbongo ba écran ya pona zaka na meeting wana soki kenda wapi mais ndenge maître alobi
tout ça par principe et ça n'a pas cité mais conséquence ya kozanga tout ça ezaka mingi nzemba kolela to éviter to lela c'est vrai tous ça va chrétien tous ça va croyant mais tout ça pour coronavirus les occupé religion té les occupé sexe té les occupé moko té donc ce qui tout c'est que ça malamu encore une fois geste de cœur honorable de Sanga Salaki il faut qu'on encourager on peut que saluer yango tout ça ko benga na ba Congolais batinyo sa bonne volonté bato so ba boka na banze mutape ça 10 000 points sur libanga mais so ko pesa 1000 té pour sauver ma vie et donc comme passe yango ta la contrat ça mutape ça 10 000 pour na libanga mais pesa 1000 pour sauver ma vie bosso na politique officielle merci ndeto kutani mbala sima je crois que mbala sima to longa déjà Covid-19 merci na bino.